ministère ya servante ezali lipambo eyali nguya na nzambe tozele kaka kita kota po tomona nguya na nzambe susu ekita susu solosolo donc ezali mpenza eloko moko mpenza esangisi biso na milieu chrétien tosangani tofandi esika moko tobondelaki mpe mpona yango nayebi ete moto na nzambe lelo ekokita nga na olobaka eza ngolu na nzambe soki sere azoyemba soki oteli faso na ye ndenge alobelaka voi na ye ndenge ezali me ntango asimbaka mikro ezalaka eloko mosusu ebimaka wana ebimaka na onction mosusu donc nzambe ayebi kosala misala na ye na oyo ye aponi mpe oyo ye alingi amen. Oui, ezali vraiment réussite totale lokola la Bible le dit avec Dieu nous serons la tête et non la queue tozomona bato baza vraiment ebele mpona kokomisa nzambe ndenge bakomaki na fiche Jésus Christ azali Seigneur, c'est le jour du Seigneur ezali vraiment réussite totale nzambe azazela lokumu aza kosoutenir Sœur Blanche la prière. Merci beaucoup. C'était merveilleux, la soirée était merveilleuse, tout était sérieux, maman était épatante, c'était merveilleux. On manque de mots pour glorifier l'Éternel. C'était très bien. Bravo à tous les sœurs au chante, particulièrement Kegibara, à toi, qui travaille comme il fallait. Et bravo surtout à son mari. Parce qu'il ne faut jamais oublier les soutiens de son mari. Que Dieu bénisse toute cette famille. Amen. En tout cas, nous avons nzambe mingi topamboli na oyo nyonso tuya sali na moment oyo vraiment azalaki na biso bazalaki na sere na biso Blanche azalaki na basere nyonso bakompanie vraiment oyo bakangolami na mokolo lelo bakangolami vraiment yango tokumisi nzambe baoyo mpe bayebi nzambe te baya na yesu mpenza elongo eza kati na ye aza solution ya makambo nyonso tu ya koloba ezangaka te na mokolo ya lelo oyo biso tozwi lipambo oyo biso tozwi en tout cas nzambe oyo azosala tomoni loboko na ye sere Blanche alobi bao baza na mikakatano bamipesa ne craint rien biso tokoki kocraindre te biso bana na nzambe sere oyo olobi ke ne craint rien biso tokolandela yango tokocraindre eloko te mpo tozali bana na nzambe toali bapa te na nzambe bao bakoluka mabala bakozwa ndenge olobi bao mpe bakoluka kobota bakozwa boya na yesu bokozwa bokomona loboko na nzambe mpe bokomona gloire na ye nde toyei kokumisa biso towuti na 150 000 km nde toye awa na 150 km pardon 1000 te 1000 c'est trop wana toleki bazaire mais toye kokumisa nzambe na biso tokumisa mikolo nyonso totondi ye mpe tokobanda totonda ye mikolo nyonso amen ate mokolo lelo na bi nzambe apamboli po journal lelo eya journée moko ke etika na bomoi na biso libela mpo tozwi eloko ya sika epai na nzambe à travers mamache à travers Blanche. En tout cas, Zamba Pambola, et puis Pambola, ministère ou apesi et que les liboso na Congo na Yesu Masia. Amen. Amen. Na nyaba kaka concert le kitoko. Ba ba yebi Yesu ba epai na Yesu. Concert ezaka pour la mobilité. Ba na Nzambe pe concert ezali. Oya tsepelisa Nzambe. Merci mille. Merci. Pour na ngapona mukolelo. Nzambe ya liboso to kusina Nzambe. Parce que Nzambe parce que na elle équipe pour na lokumu na te na bansembo kamolami en tout cas pe na ba témoignage ya Sœur Blanche édifié pe biso même surtout même na ngai na bakani so azalaki na ngai pe na ebi ke Nzambe wa suraki Sœur Blanche au suna pe ngai amen. Bon ben journal le l'équipe kitoko Nzambe kusi Nzambe vraiment l'équipe kitoko na ambiance kitoko Nzambe za le compteur apona kwa adorer vraiment kwa adorer pas tout le monde qui était gloire à Nzambe ezala na kumisi Nzambe Nzambe pamba Sœur Blanche akende susu liboso donc vraiment na ministère na ye aza na don wana na pamboli Sœur Blanche na gloire à Seigneur Nzambe asali na kati na Sœur Blanche azali Nzambe na bomoi atoto kumisi mingi to kumisi tada patala bala ngo to kubia ngo Nzambe asala koleka